Ba fanatique ya Chantal Bola, Mama Paradis, reine de Rando, ex-reine de Rando, po luka moyen, po pesa ye conseil, bo kebisa, Mama Paradis, babundaka, na grand maître te, babundaka, na nkelele te, même akufi misu, même abukani makolo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko boyebi Chantal Bola azali imbattable. Banda a banda rando muta China se azalate. Mais bomoniki mamingeni aloba enku kao mais atikala kocha Chantal Bola enku kao te. Mais mi José oui ye alobate mais achaki Chantal Bola enku kao voire même demi coup kao. Donc Chantal Bola akweyaki na ba seconde. Yango mutali boso a botola Chantal Bola. Sentir ya reine de Rando et Zakaka Moko, mi José la reine, mi José la reine de Rando 2020. Bien sûr, Chantal Bola alingi kosala susu tricage alingi kolobaki mi José aza kokomelaye poti rando banda akoka kobotola sentir na ye me eloko na sengi na bino oyo nyoso tolingaka Chantal Bola pongape en tout cas nalingaka ye yango wana na lela ye ndenga zala reine de Rando pays bangonde bapesanga toujours goût ya Rando mais Rando oyo Chantal Bola aza nango sikoyo na nkelele na ye na grand maître na ye voire même grande maîtresse Chimène Kiala Yabakialos. En tout cas, nandimite akokoka ko gagner yango. Bien sûr, impossible ezalakate. Ndenge moko nandimakite mi José la reine akokoma reine de Rando 2020. Mais na monaki ba démonstration asalaki pe akomi reine de Rando 2020. Chantal Bola na yebi pete soki akosala miracle mais eza pasi pambate Chantal Bola azali na Rando na kelele na ye donc grand maîtresse na ye donc Chantal Bola aza maître mais Chimène Kiala azali maître oyaba maître ndenge botalaka babitumba ya ba Shaolin botalaka babitumba ya kung fu botalaka bitumba ya taekwondo bomonaka ba maître baza na ba grand maître na bango oyo babengaka kelele na kanisa soki otali film ya yemoko Jackie Chan na kanisa omonaka tangu batakie ya tro suka nango akutanaka na kelele grand maître po alakse biloko mususu po abakse ba technique mususu po apesaye ba pouvoir mususu sikoyo mutu moko te na histoire ya cinéma abunda na propre kelele na ye loba fwazala très ayaki kokosa azan kelele mais na yebite soki pe Chimène Kiala azalaki très akoselaki kelele mais nandimite parce que Chimène Kiala banda aya sima ya Chantal Bola banda aya kopesa ye ba secret ya main de Rando ba secret ya livre ya Rando ba secret ya pouvoir ya Rando voire même ba secret ya kindoki ya Rando na lobi bien kindoki kinchor ya Rando yango wana Chantal Bola a démoli a panza donc au démolir a démolir bato a demu a panzi a sasa batu a nyefula batu na Rando yango Chantal Bola azala tout le temps la reine de Rando Mama Ngesu la reine de Rando Mama Paradis yango wana
azala somo me kokabwana bakabwani na yaye ou bien avant kaka bakabwana bapesaki déjà biloko ya moto oyo na nazwa te na Mi-José, la reine des Rando 2020. Alors, sikoyo Chantal Bola azasusu reine des Rando te, mais azali ex Rando, reine des Rando. Oyazala na ba titre chaque année yekaka mutu aganiaka. Mais sikoyo la reine des Rando azako bunda na nkelele na ye na kanisa bomoni biloko kelele azako pesa na Manuela na kanisa na ndimite wana Chantal Bola akoka ko supporter yango akoka Rando oyo po soki botali biloko Manuela kitoko abeti Chantal Bola ezali biloko ya nkelele ya Chimene Kiala ya bakialos yende mutu azali sima ya Manuela kitoko yende mutazako pesa ba secret ya kung fu ya Rando ba secret ya chaole ya Rando. Donc Manuela kitoko aza ya kovimba na ndenge ya kosakana te, voire même Manuela kitoko akomi cirque yende mutu akokoma reine de Rando kaka na 2020 oyo akobotola ceinture na maboko ya Mi-José. Mais waneza na nupasi ko gagnende, oui Manuela kitoko aza na position ya bien pote a gagné Chantal Bola alalisa ye KO, mais akozwa nanu titre ya reine de Rando te parce que Mi-José biloko oya betaki modèle alangwisaki Chantal Bola pe atindi bato na lubwako. En tout cas Mi-José, oh Mi-José, Mi-José la reine de Rando, Mi-José la reine de Rando 2020. Oh Mi-José yango wana Manuela aza kosala pe makasi pe za kokende kitoko. Yango wana fanatique ya Chantal Bola, ba fanatique ya Mama Paradis. En tout cas na koyebi ndenge na koloba te, en tout cas na moni bopesa conseil apema to akata komba ekozala mwa kitoko. Mais soki alinga continuer nkape na zakaka ya kosepela na landa Rando soki akokoka. Mais de fait ezali komonana, de fait ezali komonana na côté ya Mama Paradis. À part oyo ba betaki ye demi coup KO na la reine de Rando 2020 Mi-José, mais kelele na ye akomi kopesa Manuela kitoko biloko moko oyo ezalate oyo toyokate naza sirte Chantal Bola akoka na sukisi awa tolanda Rando toyoka gu. Oh Rando ezo mapamboli, Rando ezo nguya, Rando ekumbama. Amen. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki.
ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.